Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend Ernest Sobozwami, c'est Noëlla TV. Na pesi bino bambote bambote na kombo na Yesu nzambe na lola abomba pe abate la biso bisika nyonso bozwami na Asie na Amérique na Europe na Afrique bambote bambote nzambe abomba pe abate la biso babona Noëlla TV balanda Noëlla TV boko partager bo aimer bo s'abonner et que ça la biso bien la famille. Bana mama en tout cas yana à boire et à manger. Toyebi te Karine Mokonzi akotaka ningisi réseaux sociaux boye te comprendra te ezalaka nini. Aye abeti kaka moko akefana na ye metala sikoyo bazozo na ba chinois ba mimona na rate bazalaka na sombre balobi tolanda Karine Mokonzi te tokipaka makambo na ye te metala ndenge bazo kobima pona baya koloba. Karine ayai kana matière kaka alakisi apesi kaka ke na ye akefanda bango babimi babandi koloba n'importe quoi ke azalaka bongo abandaka bongo déjà alakisi 5e mibali ekotika la 6e mibali sikoyo toloba nano ata moke bolobi ke Karine yango bolandaka ye te Karine yango aza nani sikoyo tozo confirmer yango Karine azali mama ya YouTuber parce que alobisi bino bazozo donc boboyaka na bino te donc sans Karine na réseaux sociaux eza mobulu parce que tokolobela matière nini soki Karine te tokolobela nini susu na sima nango pe Arieta Star abakisami sikoyo eza ndenge nini bandeko eza ndenge nini sikoyo Karine abakisi susu Arieta Kikuli ekomi Arieta Bilao sikoyo ekozala ndenge nini bandeko pona kolasa Karine aza star bana mama tokoloba ngo nako clôturer après nazo tiela bino mama Kimpi na kati émission bazo tuna ye sur Karine Mokonzi en tout cas bolanda pona kolakisa ke balandaka Karine na lettre par lettre na monoko bazo kosa ke Karine wana to lingaka ye te Karine wana to talaka ye te siko otalaka ye te comment fait-il yo koko yeba ke Karine Mokonzi azwaka mibali abandaka kolakisa na liboko moke moke alakisi linzaka wana deja abandi kolakisa ke na sina zwi boyibaka ngo ndenge nini eza pasi mpona biso bacongolaise eza pasi tolingana totika sambla tolingana oya kosala ndeko no mabe pour rien après obanda ko regretter parce que nga soko nayebi ke na moto wana nalingaka ye te nakolinga kute makambo na ye azosala natala ngo na otala ngo te du fait ke ozoloba makambo na ye na temps réel, cela veut dire ozalaka fanatique na ye. Olingaka ye, mais ozosala semblant. Non, totika hypocrisie, tolingana bandeko. Na kotela bino ngo boyoka ndenge journaliste azotuna ye na ndenge ye azopesa mituna. Bozomona ka ke ye azalaka na kati ya chez Mokonzi, alanda Karine Mokonzi, alanda biloko Karine Mokonzi. En tout cas nazotela bino mokenga na koloba kaka na suka po to clôturer. En tout cas bolanda bozela ye da 2 mois so lobe bala bozela pardon bazo base que tu deviens zoba po mutamaye la kokoko ya 1 fois 2 fois 3 4 fois comme buzoba et aloko la biso to motara te wana ya bolingo te papa ndeti ngai yo lelo yo sali clash na ona mutu ngana ye na ju défense a mutu wana na pupuli yo na fingi yo na dénigrer yo na fingo ti côté ya bino mibali qui fonctionnera bien te eza malunga te na fingi apparence na oma camions lobby kaka ngana koma momina o ndeti na mbetu tobeta maso nini chéri pono finga nga bongo siko boro ngo finga omoni ngo ndeni ye conseil ezate papa tous les kaika msusu il y a des 5e mobile na réseaux sociaux 6e moya 6e ananzela kami Mama Kimpi zana corriger yos. Donc 5e maye 6e akoya. 6e wana peza mukie. Tia ata 20e akoya. Parce que ezali soki mobala ye. Soki esimbi bakofanda. Mais soki esimbi te bongo suko akobana kofanda wana po azelaka nini. Non. Akei mususu akoya. Bafandi basali vie.
peut-être likola sapato na ye nano aye nano te likola sapato na ye soki aye akotisi likolo amoni aza à l'aise likolo ezoswa ye te bakokontinue nzela na bango malamu ozoloba kaka 6e soki akoya 6e moke loba 20e yo ozoyebisa kaka Karine bongo yo oyo osalaka na privé na nango amonaka na nango ayebi yango parce que bozoloba ya Karine mpo ye vi na ye moko ndenge alinga vi na ye ezala na kati ya réseaux sociaux ezala noir sur blanc yango wana tozalaka audace wana kolobela yango mais soki ezalaki azoti yango na privé mbele mpe olinga kofanda wana te mpo olobela yango te mbele olinga kofanda wana te ozolobela yango c'est la vie siko soki esimbi te donc ye azwakanga maboko afana na ye tant que aza na ye jeune fille ananu aboti nanu mpe te azaka na mwana moko donc asala vie na ye te comme wana papa mwana ake na ye akendaki ye moko ayebi pourquoi ake donc siko mosusu soki asepeli na ye boss eloko ezosala bino pasi ezosala bino susi ezosala bino mingai parce que Karine ake word ake plus loin ake zwa mutu o aza na lichocho yango ezosala bino pasi bakolobaki Karine oyo mutu tomonaki pamba na réseaux sociaux mutu tobanda kofinga wake aza na ndako te aza clochard mutu tobanda kofinga ke akoti kobonga te mutu aye kaka sikoyo aye kolokotela biso penza aye kozwila biso aye kolakisa biso penza boss oyo aza na mbongo oyo amipesi kombo Arieta Bilao sikoyo tosala ndenge nini siko bandeko tokosala ndenge nini kaka na yo okanga biso monoko bona kati ya réseaux sociaux nyonso wana ezosala bino vertige bomoni Karine bazwili ye ndako quel ndako sikoyo na nsima nango bosala ndenge nini aye kobakisa na star Arieta soki bokei na TikTok kuna star Arieta bokei na Instagram star Arieta na YouTube star Arieta donc tosala ndenge nini nyonso wana ezosalaka kaka motu pasi yango wana ezosala bino boloba biloba na kati ya monoko akokoma kaka na 6 te akokende na ye ata na 20 mais nzambe aza malamu akosuka na ye mpe kaka awa akosuka na ye awa mofinuka nzungu na ye nzungu na mofinuku nango ezali boss Jimmy Bilao donc asuki na ye wana en tout cas la famille nazotiela bino boyoka susu ndenge azoloba bolanda yango tokoclotire yango na nsima un instant te bozo liboko po ya banda ya bongo ye aza mwasi approuvaka ti akotaka loboko pamba ye omona kami te bozwa linzaka bozwi loboko tatouage po alinga mibala ya batatouage abimisi na foto ya tatouage apres boye 4 jours après so 4 mois après so 2 mois après bakomi okotizele po bango ye abala ya cotisation ye na 2 mois so alobi abala aza na mwa bato na ye oyo nayebi te so bakenda misala ya alobi ke Karine abalaka na cotisation pour na information parce que peut-être oza sous-information donc sous-informé donc bolimbisa mobali o Karine abali donc chinois bakotia ata 1 euro te parce que abali moto ambongo nyonso ye moko akosala lobi kete ba chinois bofanda bofana nano bopema na bali boss moto ambongo parce que nyonso wana ezosala bino ezali jalousie pourquoi kaka Karine nyonso kaka Karine yango ezosala bino bongo ezali kimotema mabe ezali analyste ezali oyo journaliste azotunela yo mituna wana te ezali nde kimotema mabe pourquoi kaka Karine tolanda tokende solo lokuta bana facilité obimisa mbongo veste tout ça après bali bonisa publicité
wana ezali publicité soki esili na kozongisa bandeko bana mama soki ezalaki jalousie te siko tokolobaka eza nini tokolobaka ezaki ndoki obe ezaki motema mabe sikoyo mutu soki eza badelire na ye soki ye moko amesana bongo ke abandi kolakisa liboko abandi kolakisa likolo seki eza mode na ye eza ndenge na ye sikoyo yo otalaka ye te omoneli yango wapi bozela. Parce que je sais que tu le connais. Qu'est-ce qui se passe au juste avec Karine Moko? Ah, ça je passe. Si je on a je donne ma langue au chat. Je vois ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, hein, mais personnellement, on a habité. Dans mon cas, moi, c'est mon finga déjà mobile dans le passé. Le mobile, moi, comme mobile, babo type moi, ça s'est posé des questions. Je dis, mais c'est quoi ce genre d'histoire théâtre de chez nous? Wana esi eleka nango yo muto lobi yango pe te yo pe muto bandi yango te alobaki yango na nkope abali ye na nkope babota pe na nko na ndembo akanai yo ozoloba kaka o deja esi elobama yo ozoloba kaka ke o deja esi esalama donc ya sika na se na mokili oyo pe na se na mabele oyo eza nango te mama kipi donc eza nango kaka bongo eza nango kaka bongo eza kaka neti ke quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est comme ça. Donc, nous, c'est ça bima et bima. Et après, pour bongisango, c'est ça. Et ça, les kaka bongo. Yo zo lo bakaka. Et ça, lo kwa sikapete. Et ça, pe lo ko kamwate. La vie, c'est comme ça. Tolanda. Une vie réelle. Mais à un moment donné, malgré toi, quand même, sur ma gueule, malgré toi, quand même, sur ma querelle, mais ce qui nous dégonne, moi, ça a du problème, moi, sérieux. Beaucoup poussent en atébine tant que ma femme au soutenir te va soutenir une fois so comme moto bala na réseaux sociaux kabwana na réseaux sociaux linga mi bala na réseaux sociaux finga bango na réseaux sociaux kabwana na réseaux sociaux là ça fait de trop quelle défense et alors que le même avocat ko taozo mbongo donc ata client na yazo que nous braquer plusieurs fois zo défendre plusieurs fois zo mbongo o ka ya maloba sans paiement boy o moi sini na zoba yo moko finga mutu Karine Moko ndozo benge zoba. Mais non, comportement bazoba. Quand tu as le comportement de bazoba, c'est que tu deviens zoba. Pour Moutamae, la coco, il y a une fois, deux fois, trois. Alors bien Karine Mokonzi aza zoba. Siko Karine Mokonzi aza zoba. Yoko kolobela makambo zoba. Batunu makambo zoba. Okoloba kete na koloba makambo wana te po aza zoba. Du fait que oboye ango te koloba ngo ozo loba ngo c'est que mutu aza zoba eza yo. Parce que yo moko pe okomi zoba. Donc pona kolakisa ke apesi yo punition po loba makambo ne po aza star. Parce que ngana yebi ke soki mutu wana lingaka yete franchement na kofanda wante pona loba n'importe quoi wana ke mutu wana aza zoba na kolanda yete na kolanda ngo makambo ne te na kolobela ngo pete na kolobaka ke non to loba makambo susu tunanga makambo susu makambo mwana mwasi wana na lingaka yete na lingaka makambo na yete du fait que aux 8 ans ya kolobela Karine ya kolobela ye wana nyonso azali star na yo donc cela veut dire abanga yo obanga ka ye donc aza star ya YouTube oyebi epe bien que aza star yango ofandeli ye olobela makambo na ye eza nango bongo yango olobela ngo parce que nga mutu na kolinga ye te koma na kolobela makambo na ye na koloba ngo te na kopeta ngo kara parce que etalinga ye te c'est ça en tout cas boyebi nde obeta kara te mawa 4 fois comme buzoba et alors ko la biso to botara te on est bolingo te papa ndeti nga yo lelo yo sali clash na ona mutu nga na ye na ju défense a mutu wana na pupuli yo na fingi yo na dénigré yo na fingo ti côté ya bino mibali qui fonctionnera bien te eza malonga te na fingi apparence na ma camions lobby kaka ngala koma momina o ndeti na mbetu tobeta masoni chéri pono finga nga bongo siko bawa ngo finga omoni ngo ndeni mais na ebité mais azwa maele te po papa kafa sala bongo afinga papa café apusani pembe na ye ayembisi nzembo borongo omoni ngo ndeni pas aussi borongo munene lengi trop. Ah ouais. Mais bah, il faut supprimer ce clip.
mais comment mutu mbozwaka mayele te oviva na réseaux sociaux ozwaka réseaux sociaux comme ça ngo vino réel siko mbala nsima yo ela sususu mobala ndeni komo yo finga soko miso ofingaka bato so mutu aye kolingo fo tsala étude et calcul du marché mais moi mbalo esi na finga eti azolingelanga nini parce que vous savez il y a des gens au vengeance elobela bango rien il y a des hommes au fingier atiki na ye abosani akisa makamne mususu mais ça mobali mususu ofingi ye mais akokotelo même bagri pas prouver yo un jour aza capable comme ce penza mwasi na ye mama ya mwana na ye po approuver yo okay? Na vie faut pas ofinga mibali soko so finga mutu ata okwe na ba sentiment de nini faut faire la part des choses suki sa bolingo wana na mutema. Ben non, histoire. Aujourd'hui, on ne va pas dire que Karine Mokondi, elle est victime. Victime na nini ye mutafinga rabatu. Non, afinga rabatu, mais à un certain moment donné, soko lingi motu, muta lingi na ninga solo, oyo pesi bolingo na yo, mabeni ni ya sa. Te bolingo ya bongo te papa, moi bolingo solo, et viva manami so abatu te. Muto azana eloko ne ya solo, obanga ke alaksa bonheur wana pa batu, alaksa bonheur wana pa batu, po batu ba ko arracher yango. Ya lokola mutambongo. La vrai batambongo balela tout le temps. OK. Vrai mutambongo akoko na akoki jamais. Ozomone ka na mbongo mais poye moko akoloba boy, akokoloba ngote. Mais so moni bato ba ke ngana zana ona zana ngo awbeta tolo, c'est kazana ngote. Siko yo zo linga bato. Il faut que yebo ça la différence entre vie à réseaux sociaux na vie auto vivre ya solo. Mais bino bolinga na réseaux sociaux bo ça la télé-réalité. Donc voilà, bo ça la télé-réalité et ça c'est les conséquences. Franchement, moi je dis toujours na bandeko bolanda biso obomisa ko komisa ko supporter mabe. Boye ba que tant bozo ko encourager tout le monde na makambo, sachez que au baka opesa na réseaux sociaux à l'intérieur c'est pas ça. Ce sont les gens qui viennent dans les réseaux sociaux qui dire que ils sont riches, ba ngwana ba kufara na ba piaka lokola biso na bandako. Au moins, napenda zolela 10 euros na poche ezate. Bato bayaka o ngai naza zozote nga balinga kanga nga moko bwe bango wana so akati live abandi kolela. Yango bomo na réalité. Donc réalité c'est un peu ça. OK, Mama Congo, conseil nini oh Mama Congo lelo, elle peut donner à Karine Mokondi. Ye conseil ezate papa tous les kaika msous. Oh il y a déjà 5e mobile na réseaux sociaux 6e moya. Ah, ozana wana conseil te 6e aroya. Yo lobi 6e, biso tukutia ngo 20e aroya. Parce que ce qui est simbi, ce qui est simbi te kende. La vie c'est comme ça. La vie ça continue. C'est comme ça. On dit que quelqu'un prend, quelqu'un laisse. C'est comme ça. Oromi bomate ke parce que nazwaki mobali na botaki na mobali to kabwani allez vie esili vie ezo continuer mususu akoya boko fanda soki bo esimbi e bo fandi soki esimbi pete la vie ça continue c'est comme ça comme yo lobi ke oh ba chino na ye ba fanda ka wana ko sele ba cagnotte ba pesa ka ye mbongo yo pona ko senga cagnotte pona ko senga mbongo ni nango ezanga ka yo nyonso wana eza nini jalousie ezo sala bino jalousie eza mal placé nyonso wana pe ezali ki motema mabe po moni ke Karine ke world ake likolo amemi bino siko likolo liboso ezalaki na vie etikali na se siko turo amati niveau alobi nazoke na moto ya mbongo moto alikolo asuta niveau ya sete ya koloba ke non abanda ko senga susu abanda ko sala bo oke na matoi bozo yoka alobi bien que ba pimeliye asala susu mingi ba émission te parce que azui moto mbongo aza susu moto kolela te Arieta azui papa ya malunga oyo azana lo chocho oyo azoko kipe bango banda a Z na kanisi peut-être bozo yoka te alobi bongo donc nyonso wana eza kimotema be ifale ezala bino pourquoi ezaka ka Karine ba pesa ye ba mbongo boy ba chino ba tshela ye ba cagnotte aya ko bala susu bala mbongo ba sombele susu bandako donc Karine azokene niveau moko ya likolo parce que na mulakisa ke aza mote amalamu kimote amalamu na ye ezo futa ye eza kimote na ye kimolamu na ye ezo futa ye
donc bato bazozala facile mpona kopusana pembeni na ye mpo bazomona motema na ye aza bien na likolo nango mpe aza suku na star Arieta Kikuli. Na nsima nango susu aza na mama oyo ayebi nzambe. Bouta gauche droite boya bokuti blende béton. Donc mpona kolakisa ke ba oyo ya nzambe basakanaka na bango te. Ba oyo ya nzambe liso ya nzambe basakanaka na nango te. C'est ça. Omona kaka Karine boye kaka na miso kaka Karine boye me oyebi te ke nzambe ayebi ye. Nzambe ayebi kolela na ye. Yo koya kobunte na pambe kosimba te. En tout cas ki mote mabe tika. Nga so na lingi mutu wana te en tout cas na kotanga kombo na ye te. Mama Kimpi olingaka Karine Mokonzi te. Kotanga kombo na ye te otiki na yo. Soki batuni yo lobaki te makambo wana etalinga te. Toloba na biso eloko mosusu ekosala yo eloko te. Ekokita yo te. Au contraire okomata niveau. Parce que ozomona kosana niveau leka Karine na kotanga kombo na te mais pona kolakisa bino ke Karine sans Karine na YouTube rien. Donc yango wana ubotanga kombo na ye po epesa matière et en plus abali boss dimi bila yango ezopesa bino susu ezosala bino susu ndenge nini mwana mwasi akokozwa susu mobali ya mbongo boy biso tokosukela wapi tokokende wapi yango esala bino panique yango esala bino bongo bokomi tokoloba nini tokosala nini c'est ça. En tout cas la famille nazotika bino bokolanda na bokebi makambo mama Kimpi azoloba pona la baronne mama ya YouTuber mama star Arieta Bilao. En tout cas bokolanda na bokebi bo tia ba commentaire bo partager pe bo aimer vidéo na biso et kosala biso bien makasi la famille to monique congolaise basalaka motema mabe kaka na gratuit ata mutu ango wana penza balia na yete bayebana kaka na réseaux sociaux na boye bakutana pe te mais ayeli kaka motema mabe ya gratuit aya kolobaka n'importe quoi yo pe so kolingi bapesa yo papa mama salaka nyoto banda koloba na kata chaîne na yo boya kopesa ngai pe nazozanga bo pesa ngakari na lobaka na ye akashaka te ya bombaka te posa na ye alobaka yango bapesaka ye yo pe banda kobelela banda kosenga o mona pe bato bakopesa yo kozalaka koloba biloba pona mutu azo avancer azokende liboso aye sima na bino na poto 5 ans bientôt 6 ans mais azosala makambo minene yango esala bino kimote ya mabe tika nzambe pe akopambola yo mais soki bozotika yango te nzambe pe akopambola yo te. En tout cas c'est Noela TV tozokoma na suka la famille bo partager la chaîne bo s'abonner bo aimer ba vidéo na biso pe ba commentaire pe ya kitoko. En tout cas ekosala biso bien makasi tozokoma na suka. Merci la famille nazotika bino bye babutu malamu bandoto ya malamu nzambe pe abomba pe abatela biso nyonso la famille natiki bino au revoir.